wazali na makolomine alandaka zela se moko katikati yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola pulapula matete yolo gaba masina lipopo mpe mboka monene zone tuku mibale na mine okosilisa ndenge nini okosilisa mbula nini linga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba bana beti banangani basuibwe kumva kubula mbibi lwaini jumulani mesunenuka yenu bwasalo Marie José Mampuya to benza bujubumu pabuye bwansuki bamama betu ke binga beno benu kusa na salon José Mampuya benu zaba mbote salon kele kaka mosi awa na Londres ya mama José Mampuya benu konda ve yo kele na Feshibere Park tata baka mama benu kusa na salon ya mama José Mampuya beta sala benu tu kitoko mentamona kese benu kuli yangisa ve mama não se preocupa para vosso cabelo estamos no salão José Mampuya em Feshibere Park lançamos todo tipo de cabelo bona suki ba mama bomitungisa te salo eza moko epa ya José Mampuya tokosala bino suki kitoko bokosepela mama ba mama nzaluisa ba mama nzaluisa kuna Feshibere Park na Ser José nzaluisa sansukizi mboti mama nzaluisa tamisa bifubiano mama ataki bakita yango esali boyo okoki okobongisana mpete mama nabisaki mwa mbongo dudu apesaki ngai wana nde nazolinganaki nosombaka kisi mosusu mpona change oyo nasoba pe tapi natekaki wana bapasi kama tetekisaki nga tapi wana sikoyo nayebi te batapi yango mati lisusu talo ndako kozaka vide boye bien te nazopinganaki mopela bakuse Kare mama zali. Aza chambre. Mama nini au problème? Mama. Mama kana ndenga na yebiseki très bien mama. Ndebiso makambo dudu okolukela makambo minene. Ozali kochanga tembe. Ndebiso dudu aza musa deso de to tika makambo. Esali nti. Dudu ayi kuna lelo. Obike mola ndinga zana mola yi azu promotion na musala mola yi mola azo voyager na mona mwaso no koko mona ki bango mbali parce qu'on entendait maman azo voyager ngoni abi samedi boki na yamba batu nyonso nga zo kama likambo yo makambo ya mola yi muke ya mola yi bodu bona so comprendre te likambo penza ya mola yango eko bota malisusu ya dudu bota meli ndenge ni ko likambo dudu c'est silaki zo comprendre te nga pe na yebika ki asa comprendre déjà que dudu aza noko jour wa to vanda dudu nanda ko bona ne sika ko ndema ka mola ya ye abengani dudu alobi ko za noko te na so comprendre te mola so asel ba ko lande na olela ne wana te abisa biso tenten kunati pa wa pa mobali naye mukwana kena biro pa mobali nake ko expliquer mobali neke makamso to eleka kiawa a expliqué mbali que vieux de doigts aline noko na biso siko ngana sala zoba na bino ngai zoba ko ngai zoba makambo sa ndeko ndimani bali basala kande ngono mbali so akangio na mutuko akoluka ubi bayebisio makambo akoluka moko akotuna yo penza bite mosi na ngala koboya yo te yebisa makambo nyonso lero koteka ata plan na yo nyonso aboyo bomo sika kelele sika makelele karino bominga karino no bomio na nyinyo obike tu bomi nyonso même si mola yeko moko te no mola ya salu attrape yo kamato attrape nini yango ya tuna no so mola ya tuna keni tuyo zo keni nini Karine oui c'est munda ile loto mamba na kuti o Karine obezo libala yana mo bomi libala ndeni limo kolo libala ke expliquer ne bo fa makamu so ba salu attrape na sebeki na o kitu za mokolo na obiki na soleki na mola yelo ko moko te yo mana zo ko mete mola yeko zo me formation
okoka koloba to lingi koloba mpona nini kasi mosusu nde yo te eza nde atunaki yaya mpe balanane atunaki yo nini Karine atunanga nini yango alobi yaya bala atunanga nini atuninga makambo nyonso to elekaki obi yo oyebisaki ye vérité te mokolo olongwaki ala okoki kuna yebisa ye vérité ke obi vie de 2 années noko na biso te bona se nandimi na ngai te azalaka mpe nokote ya sodo nakufiwana azoloba o kasi nyonso wana foti na yo mama foti na yo bon foti ya nani oyo mpeke yaya bala na ye koyeleka babata ndenge na ndenge oyo balfred oyo bavie dudu oyo mpe ozwaki dare awa mese dare awa ozwaki awa boye mundele mese dare ozwaki awa mama nazobala na ngai natiki na ngai mayele azolekisa ngai lera pamba nayebi sosala ne mbali no mibale koboya mayele te tosuki wapi siko mese dare wapi yo moto oyebi kobatela mabala otikali ka wana nazokanga eloko ezopesanga mpasi na bana nyonso ngai na bonti mwana azwi ngai azali te oyo azwi bisaleli batata na bango bazwaka jetela likambo oyo azwi bisaleli soki ya nani ya kolelaka mibali ozolela ye mpo na nini olibi olanda karatere na mabe wana ya kokosaka mibali karatere mabe yo okosaki mondele te akende wapi okosaka mese darin te akende mpo na nini basundoli yo na balabala mayele asundoli mondele asundoli no basundoli nga te nga nde nazali koboya mibali nalobi naboyi yo kende yoki posi nga te nga so azalaka claire te mbele bino bofai na lupango te nga nasobila mbongo na ngai ezo nasombaki lupango mpo na nini mobali ake kokanga nga na ndundu akangi nga na mobali mosusu ya mondele kuna bazwi nga mpenza boye bafundi nga na mosu te ngai moko bake kokangela nga na pichingobila me ntango mobali aye kobondela nga lisusu ngai antuka na kozonga te osambwisi nga na miso ya bato ezalaka bongo te atokanga nga na likambo zela nga na ndako osambwisi nga na miso ya bato mpo bakangaka ngai nakotaka kasho ngai mwasi akokota kasho te mobali akosi kasho asombeli nga lupango oyo nyonso molai azosala akofuta yo nde mama akofuta yo ngai amemi teke molai akokende akokende wapi molai avoyage na aéroport wapi taka na njili moko oyo naza mwana njili nga naza mwana njili bakobeta ye te me molai akokende te soki akokende kaka na yo Karine soki bazongelaka vimbele nakoka te na ekolo wana narari awa yo moto olali na yo na se ya mbetu likambo nini Comment tu ne fais rien? Ici, on dirait qu'on continuera, maman. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai déjà pardonné, c'est fini, hein? Sois gai, c'est quoi ça? Mets-toi debout. Tu sois un baba, tu s'y cours. Aide un peu Karine. Comment tu sois un baba, tu mon yé mon canam msala. Karine? Yaya. Pourquoi on a les bons, il va prier? Ça va quoi, tu vas faire? Oui, entrez. La grande. Ça va? Bien. Il y a un allé qui n'aille. Mais mon Dieu, quand il y a mon Dieu. Message, on dit qu'il y a mon Dieu, qu'il y a mon Dieu. Maman. Maman Zate. Maman Zate? Akeb. Akeb, non, t'as un autre malade. Ah oui, à péter. Non, quoi, c'est belle? Ah, mais évitez, hein? Oui, entrez. Bonjour, directeur. Oh, Shabbat. Merci. Prends place, hein? Monsieur le directeur, bonjour. Papa Kidia, je suis très content. Ça va, merci, papa. Ok, monsieur. Pendant qu'on a papa Kidia. L'appelle sa maman. Président. Salut, maman. Le monsieur, madame. Ah, enchanté. Bonjour, maman. C'est le bienvenu. Ça va? Ça va? Bon transport, c'est bien. Oui. Ah. Et c'est... Comme tu as fonctionné, on fait que vous y avez tout matin. Les visiteurs sont là. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Chabani. J'espère que...
Bonjour ma présidente. Bonjour. Tantine Bonyo yaki. Maman on a un petit le lote. Ah oui, maman qui n'est pas oncle, hein? Oncle Azobela. Aïe bagui. Je suis pas un peu les choses. Achille, ça va? Ça va bien. Ouais, la bataille coiffure bien. Ça va y rater. Kazo, Kadia ça bien? Ah bien, bon, on est soir, bon. Coco yo. Yo. Est-ce que Masanga nous c'est après, hein? Karine? Bon, il ça déjà à Masanga? Chaba, mettez-vous, venez. Yaka, parce que moi-même j'ai fait le protocole en même temps, pour me comprendre. Mais bisa peut te aller. Oui, entrez. Tantine, maman, il y a baguette que moi. Bonjour, papa. Bonjour. Non, oiseau belle, hein. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. S'il vous plaît, papa, il y a de l'espace. Comme tout le monde est là, nous pouvons commencer directement la fête, notre réception. Alors, au nom de notre famille, ma femme et moi, nous sommes très contents de vous recevoir parmi nous à l'occasion de ma promotion que je viens de recevoir au niveau du service. Donc nous sommes très contents de vous recevoir parmi nous. Alors Essengo, je vais te présenter les amis qui sont avec nous ici. Là-bas, nous avons Papa Kidia. C'est un syndicaliste, il travaille avec moi, tu le connais très bien. Je connais. Et puis papa, c'est le papa de ma collaboratrice, Lipati, que tu connais bien aussi. La grande, elle est là. La grande, ça va? Ça va, papa. Chaba, tu connais aussi Chaba? Chaba est là. Faiblement. Rachidi, ça va? Merci en tout cas pour l'invitation. Merci beaucoup. C'est très gentil. Coco, donc tout le monde est là. Karine, on peut servir, hein? Coco et sa copine. Coco. Coco et... C'est tout. Est-ce que c'est prêt? Presque, hein? Presque. D'abord les invités. Mais c'est cool. Bonjour, Coco. On prend la vie. Mais, donc... Parce que tu sais très bien. Beau fruit à yo, yaya. Bien, on lève le toast. Merci. Santé. Santé. Par amour, chérie. Mais toi aussi, tu... Mais tu prends bien sûr. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Tu prends ton verre? Hé, chérie, toi, vers mon Kako, toi aussi, tu fais des histoires. Essaye. Elle ne prend pas la bière. Non, en fait, qu'est-ce qu'il y a? Chérie, je suis... Non, non, non. Qu'est-ce que ça va? Mais si on me mène au l'hôpital, quoi? Moi, je vais à l'hôpital, tu es. Attendez. Tiens, hein? C'est comme ça. Chérie, je suis là, hein? Tu es là. On doit une bagnole, quoi. Papa qui dit, le va chauffeur à Yananouk. Essaye. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Essaye, je suis là. Zéla, non, ça est bien. Maman, on peut passer carrément. On peut passer moi, c'est bon. Karine, c'était quoi? Attendez, pardon. Nini, Papa, maman toqué, maman. Dis parti. Maman toqué, c'est pas vrai. Viens, c'est ta soeur, ça, c'est ta soeur. Oh là 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 là. Maman toqué.
soka bela malade ya ndeke soki feli. Mama, yo comme comment tu vas pas comme le matin. Comment toquer? Maman zo l'exercice sur air toquer. Toquer yana to pala bango. Motika la kaka. Na yo. Mama, yo ko manga mo pamba ba. Maman, va qui j'ai pour le bolingoté maman. Maman, na kisa ki bo frère ndengo yebisa ki ngai. Na kisa ki bo frère. Ko so ko pesa yala. Yebisa nga pour na bolingoté. Comment ça va? Alors, docteur, qu'est-ce que vous avez trouvé? Ouais. Au premier diagnostic, nous avons trouvé que c'est du poison. Quoi? Du poison? Mais, Essemo, qu'est-ce que tu as fait, chérie, hein? Qu'est-ce que tu as fait, mon Dieu? Non. Monsieur, hein? Mais docteur, comment arriver jusque-là? Comment gagner la poison? Pardon, est-ce que, disons, vous avez un problème? En fait, on avait un problème ensemble de résoudre nos besoins balais. Mais la comprendre pourquoi qu'est si loin comme ça? C'est mot. Tranquillise-toi, monsieur, tranquillise-toi. Est-ce qu'il y a menacé qui normalement qui a mis la poison ou bien a essayé de mettre ça la mabé déjà? Mais c'est comment il calme. Dans la fête, il était vraiment sereine. Mais je ne comprends pas. Et comment va poison le docteur? Tu vois, les femmes c'est comme ça, mon frère. Hein? Au cause à la boussoine et les lots, leur cœur est fragile. Hein? Au canis à bossani, or quand il réagit, c'est avec fracas. J'aurais un problème, docteur. Ce que ça poison, mais j'aurais un problème. Non, pas jusque-là. En tout cas, vous avez très bien fait bon l'année le plus rapidement. Ça nous a permis d'essayer de prélever, disons, bilokoliaki et puis l'hémoglobine, hein, disons, les sangs. Tout dans un laboratoire, spécialiste s'en occuper. Juste pour sortir. Il y a poison nini à Melaki. Docteur, est-ce qu'elle va s'en tirer? Oui, non, normalement, à part ça, il y a aussi tout ça, aussi examen hépatique. Pour toi, ceux qui poison et tout ça qui moutent, ou bien ça là qui n'est nini. Mais docteur, elle va s'en tirer. Mon problème, c'est ça, docteur. Mon frère, qu'est-ce que j'en sais? Sois toujours optimiste. Hein? Par contre, toi, tu feras mieux de prier pour elle. Ok. Ok. Tu peux la laisser tranquille. Attends, comment elle a besoin d'un repos. Non, s'il vous plaît. Essaie un peu de... Kozwaka courage, tu verras que ça ira. On doit s'en occuper en tout cas. Hey, à propos, si tu as des informations, hein, tu peux nous informer, ça nous aidera beaucoup. Oui, docteur. Natindi ko na ndawo ko kusula mabila mama susu ale yo yeko songa susu na babote na ngo kulula yo awo na feti kuna balula keto ko kweza makamkuna ale awo ndi bakulula yo Msende ngotindenga. ndenge na tinda kiyo na tinyo na feti kenena ko surveiller makambo yana yo ndenge sali kuna balinga kaite na famille mobali ale bebi si makambo nyonso ozotala te bakosi okaka ndenge na bateli yana yo kwazo mutazara kandenge wana te karibu oyi yango madame famille na bango bazali famille moko mabe famille wana basalaka mabe balingi mwana bango akende poto akende na mwasi mosusu nalobaki yango soki okende poto na mwasi mosusu mola yango akende na mwasi mosusu atikelanga mwana nanga oyo komi ya kobomelanga mwana bo me yo ofandi kaka ndenge wana otiki kaka bozoba makambo ezoleka te bozomona lokola bato bazomona te mola ye aza ndenge nini mola ye wana makambo nyonso ezokwela na kati ya famille oyebi yango esengo mokolo yaki alobaki na biso nini na ndako salobaki na biso likambo te ke mola ye alinga voyage na mwasi mosusu yango bazosalaka fete oyebi yango su te Maman, si on était au yaya, on a besoin de makelele oyo. azolo bananga suna bete mbata zana besoin makelele to luki makambo nani kuno surveiller te osobola de makelele eza hôpital là on sait bien même des hôpitaux nani di makambo eza minene awo eza minene famille wana eza famille moko mabe kwedi mwana mbali wana mola iba koma kokolisa ye chaque butu abakisaka 30 edani 3 cm bakokende ne pa nganga na kisenso na yebi kasi
Est-ce que bon, on va lui faire c'est quand on y Hein? Mama tika na kolela ko est-ce que kufi yo kananu hein Poison. Poison? Vous êtes venu comment ce poison là? Eh, Isabelle. Quand nous autres là, moi une confirmation ma carte Papa, je ne sais pas si c'est quoi, mais le médecin va confirmer c'est poison. Moi il va bien ici moi là. Est-ce que je peux voir le médecin maintenant? Voilà, il va dire moi. Mama tika na kolela ko te kufa kobika Pour la première. yo kananu maman celui-là liso nini Mais je ne sais pas, je ne comprends pas. Mais comment ça peut arriver comme ça, poison, comme ça, gratuitement, poison, c'est quoi? Hein? On est à une fête et tout de suite, et puis c'est du poison. Papa, je ne sais pas si je ne comprends pas. okeli so wapi nasalwelenga faso na kosala bino na famille na bino mitano soki esenga mayiko kofanga na kozwa mitano na famille na bino yokolanga kaka ndenge wana bakiso bazosaela butubutu mpo landa motembe mutombo likembe landa ye lisusu okolanda ye te mitano bakokufa na famille na bino mama omoki wapi Il faut que je voie le médecin avant de passer. ndenge nazoyi biso wana donc kaka boye ndenge tobanda ndenge tovandi na molai ti nabokoli ye ndenge mama na ye atikaki nga na maboko donc makambo nyonso ekoma nango kaka mwasi na ye komona ndenge omoni nga ndenge toye kovandaka kaka lokola bango baza na hôpital ngai eloko nini na ye koluka ndako nde ya bokilo na ye makambo nyonso kaka mama bokilo ifo mona mama wana ndenge alatakela mama mosusu kaka sipere bawakso ya talo kaka yango na ye alataka kasi molai moto asombelaka ye ye nde mama bapesaka ye koma bomengo mpe elanda ye ngai nana tamo elamba boye bamoto bakabeli ngai to ndenge na kodebriaka moke koteka to bolingo akamata alati boye kola ye moko mpe pasi soki moni mwa boye mama zwa liboko mpe kaka moko bolingo soki boye te moye ngai moko oyebi depuis 2 ans na mwana na molai te azwi congé de service ala ye ata na mboka kotala biso jamais ayaka na ye te kaka ndenge omoni makambo oyo yango wana ndenge okota na nga na ndako oyo naya kovanda okolalaka na bapongi awo nangai nalala mokolo nini bien boni kuna mama boni kuna titi sana na matamu motema na moyi mpe makasi boni kaka naseka ta kuna makambo ezali te loba mwana wana ayaki koyebisa bino lere naza kobima kolanda bango namonaki moyeni akoma nasala boye nasala boye yango natindaki nga bike noyebisaka bamama baya koto oyo nga nakende na kolanda molai akomaki mwana epai biso tokei na ndenge tolali kuna wana mama toyebi na biso likambo molai azoya kobima wana azotoka loba likambo kutu nga na bangi donc nalengi moye te likambo nini oh docteur alobi eza poison poison mpenza ko makambo minene boye nga kutu namoni mwasi yango aye place batie ye te eza poison ndenge nini amelaki poison mwasi ameli poison ko eloko mpona likambo nini bandeko mona mwasi alukeli mwana nanga makambo mpona likambo nini noko ngai kutu mokolo yango na feta sinazalaki na ngai mpe nazoyeba te makambo nini ezoyoka na ndenge akwei wana ndenge tokomi na ndenge ezokomela poison nazoyeba te kaka bilobele ya mama ngo bokilo oyo ya bokilo molai wana mama ya mwasi na ye kolobaloba wakopinga ava molai ya bima wana kolobaloba azoloba makambo ebele basali boye mama na bango bakende kokota bakisi bayesa mwana na bango molai butu kutu bakisaka ye 3 cm mpo ye alanda kuna moto modi kembe na poto kuna akende kobeta basket mwa mpe nga naloba eza te lokola molai azalaki te nakoki nanga mpe koloba te
mama na bango asalaka bakisi mpona mwana na bango yango balingi komelanga mwana mpo mula ya voyager na mwasi mosusu asazwa mwana na bokoli na pasi mama yaya akufi atikeli ngai na bokoli na pasi nakende osalele bakisi po akufa po asala nini sikoyo selon docteur alobi nini espoir ezali ya kovivre mokonga na moi na ngai te molai kaka moto abimi wana ta mosusu nazoyeba te lokola sikoyo mama wana bandi koloba makambo mwasi ya mibale moye mpe natuna molai na miso na bango eza te yelaka na mwasi mosusu mwasi ya mibale ndini nayebi nayoki yango kaka na monoka mama wana alobi o molai azovoyage na mwasi mosusu yango wana atyeli mwana nekisi mpo mwana akufa molai lokola lula esengo na ye wana ya solo azwaka mpe makango wana na kokama wana na komona ta soki bango bato basalaka soki ya kopakola biso bakisi bango bato basalaka kisi yango ya bolingo yake ezalaka te mpo ndenge mwana mwasi wana bazalaka na mobali na ye molai azomaka bango azalaka wapi bango bango bato bayebi makambo bakisi ngai nayebi te ngai na ndako kokota na ngai naya kolala kaka ndenge bango bakota hôpital yo kutu moto oyaka ngai nayebi makambo wana te tobimi na ye wana nalobi yaka tokende nano ye mpe oyebi kaka makambo ya minondo okende kaka nazolanda yo okende kaka nazolanda yango na ngai abi te nalembi boye na bamutu mpasi ya bapongi na ngai nazongi na ngai ezalaki maladi soki moto ta mosusu to tension to eloko nini ekomi nde ya bapoison bandeko nzambe na noko ndenge vertige wana kasai ta mosusu tokokoma kuna bakoloba obi aza na retard moni basi mosusu ayakawana somonaki avant fete ayaki na très bonne santé kaka ndenge azalaki wana noko sikoyo na fete yango yo okendeki kutu na pokwa nani alambaki biloko kuna na fete ngai nasimbaki na ngai biloko kolamba te mama yo ngani kutu okendeki na pokwa kaka wa olobi na ngai mama yo tikala ngai na kena ngai nabiki ngai natikali na ngai estce totikali komindelo ata biloko kaka meme ngai vere kaka oyo nazwaki ya liboso kaka namela nakokweya ya mwasi ne wana ngai nakasi ta mosusu bakoloba kuna ndenge kaka bamama ta mosusu ana retard me nake koyoka makambo mosusu kuna mama kaka makambo mwana ngai oyo nzambe kaka sunga ye abika mwana wana mwana ni azwa mpe apona mwasi na ye moko mwasi yango mpe balingana na bango likambo ekoma susu makambo nazomona ta ndenge ya koloba te maloba esilinga na monoko bandeko papa boni ayebaka mpe koloba te bandeko makambo minene boye akosuka wapi bandeko nzambe na ngai mama boyo mesu te tika nga na mama makambo motema eleki nga Boni. Ça va. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La situation te trouvée dans l'hôpital, vraiment, ils ont moi mobile. Donc ma femme est empoisonnée, c'est ça le problème. Faut te trouver à nous. L'hôpital kuna ebimi que Sengwaza qui est empoisonné. Poison on a telié papa. Poison on a empoisonné à wapi. On a telié poison wana. Nga moko pe nazoyeba te tozalaki na ye azalaki bien mais na comprendre te ntango ameli masanga akwei tokende hôpital ekomi poison en tout cas ezolekela nga nazoyeba te liboso bosala feti wana bokende te bafeti mikolo wana bozokendeki te bafeti mpo mosusu te mikolo oyo nyonso na ndako tozalaki vraiment mwa bien te na esengo azalaki toujours mécontente na kati ya ndako mais mécontente balobi yo so mwasi mosusu olingaki esengo wana kaka ye kaka esengo na kobala kaka ye mwasi na nga moko na poni oke kosoba mwasi mosusu ndenge nini nazwi mwasi mosusu te ma femme aza jalouse parce que ayoki ke na mosala na ngai na engageaki collaboratrice donc mwana mwasi alors un jour aye na mosala ayokutana na ngai na fille oyo azotravaille na ngai na bureau asali basene ya jalousie kaka kuti ndenge tovandi awa kaka moto akuti biso boye asali bazuwa nasolo wana nga nayoki mama bokilo na ye moto azoloba alobi ye aza na mwasi moko apropose bavoyage na ye yango wana ye azoboma mwasi oyo nani mwana na ye mpo bavoyage mpona ye loba verité te nayebi te likambo oyo ozomona ngo moke likambo monene tosambela nde nzambe mwana ngani akoma malamu mpo yo kolukela biso kaka makambo na kati oyebaka mpe koloba te soki bato batondi oyebaka ta koyebeyoko moko te awa ozowangana wana mwana mwasi wana tosalaka ne aza mwasi na ngai te noko aza mwasi bino bondimaka bino bamibali bondimaka makambo nga mpe na comprendre te parce que na kati ya ndako atosi tozwaki solution mpona problème ya mwana mwasi wana asala mosala na alors ekoki koarrive te kesengo akoma jusqu'à makambo ya poison parce que aza mwasi nanga nango koempoisonne ete quand même tozali awa bolingo toza na famille oyo mama leki na yo oyo aya na yo ngai noko na yo eloko nini osali na mwana bato aza mwana ya bato kasi aza mpe mwana moto ya bato ya leta loba na qu'est-ce qui puis nazoloba kaka likambo ndenge nazoloba lelo libala ngo mpe kosila kaka
po e komina kala poaso ko bena mamino bele malamu libala ngo kufa kaka po na somo na ngate libala mumbabala bo mengo kaka ya mama ya bokilo na yo biso to mona keloko moko to yo ko bagamo na yo kuma motema na ngama ladi na wala pongite likola ba makambo tango yo kaka bisengo no zala kana ngai mwasi pe ko bota kate bana ko barembula boni sikoyo tutala na lutala basi sikela to libala na lokolo yeso kufa kaka ngana sina lobi makamoko tu ko libala awate libala wane ko sala ce n'est pas comme ça wala ngana ko yo lam kitongo to ya po libala kufa ko siko to sala ouais non peut-être c'est un être mais tout ce que biki on verra ce qu'on peut dire wala so zama kama libala yo po libala oh moi ça se bota te ko ba bindondo baba ni ce n'est pas ton problème entrez bon c'est quoi Diki encore dis qu'est-ce que tu veux bonjour qu'est-ce qu'il y a non monsieur Moulay c'est moi. Fais voir ça. Exact, c'est ça. C'est quoi? Bon, il peut pas rentrer à battre, mais c'est moi là, il manque le bill comme ça. C'est convocation. Hein? Oh. C'est la police. C'est la police. Babi n'a un motif. Au cinéma sur place, c'est très urgent. Bon, aujourd'hui c'est samedi. Tu pars lundi. Mais oncle va signaler que c'est urgent. Non, moi, je dis, l'autre, comme il est venu, c'est bon. Maman, quand il cambo, il a pas soirée à monter. Il y a mon gros likambo, il y a likambo, il y a sali. Je n'ai pas de problème. Il y a convocation, Moussous. Hein? Sonzo. Il y a le droit de la makambo, il y a la gatina, moi, le côté, les gars, n'engue. Moi, on a besoin de la makambo, à Sala, Neti à yo. Non, moi, c'est la Melaka Poison. Monica Melaka Poison? Ah. Alors, il y a un mukula. On a un local. Tu y écoutes la moi, a ce problème. Ndama kama munene wana zomoni, zanga munene wana zomoni. Ulibe consoler bino bya makama libala. Oh, no, yo pe libala ya ndenge wana. Mama zolo ba wana zolo ba avec raison parce que yo zala ka oti makambo ile kana ka izati. Kala siku neti ngambo munene wana ya mwana bana. Oh, bonjour ma chérie, ça va? Oui. Ça a été le boulot? Oui. Nalingi na ule mama. Bana tambulu mami. Bana no wana musala wana. Babenga inga avis d'appel mo yaki wana. Babenga inga na nani. Na téléphone wana. Place mi Joseph Pongol sana na lupo. Na baba mwa pasa. Il fallait na yela yo mais na yela iteso na kutona ndafu. Na kio répondre papa mwa paso à Londres wana. Schengen place. Albi. Albi na yeso ka kibilo kwa na zotinga ngo. Mais toi, parce que tu as un problème. C'est vrai, il y a l'autre fois au téléphone. Hein? Quand il y a un problème, on va contacter un problème. Bon, on va bien, c'est un bon temps. Ah, bien, bon, surtout, c'est là, bien, cause de la son bon, il faut que tu aies un bon avant. Et voilà, on a profité de la soirée, et si la soirée, on a master dans la gypsy, on a appelé à Londres. Mais papa, on a ça là, on a le tout ça bien. Quoi? Na musala kuna na komi batu nyonso baza agité problème nini o mama esengo akangisi directeur Molai. Oh pourquoi? Yongo siko nyebi te ngaka nse yoko ye bamba mususu. Non mais plus c'est que pas mal mais te bandeni. Alubi akofunda ya apporter plainte à lui nde ya ko na fête wana ezaka ya tireki poison. Mais maman, est-ce que c'est inquiète pour les baquets? Ils ont une réception, côté à l'hôpital. Alors ça menace. Donc à réaliser quand même. Et à fond du penza. Nous sommes là pour nous garder mon compte. Ça tenait notre comme libertinage ou les kawazor. À fond du. Dans ma comme les arbres bakangi. Bakangi. Bon, mais comme on a fait notamment la vie tout là pourquoi comme ici. Évidemment parfois côté monsieur c'est bon pour d'autres pistes et empoisonnement. Oui, ça peut être aussi... Mais papa, on a fait tout la même chose aux Alakit. Dans le coup, on a servi à table quand on y a été. On a une massage. Dans la monnaie, petite sœur Karine, avec un plateau, là deux verres. Bon, on est que moi, là, mais là, il y a Azou, il y a Mélisse, moi, pour moi, ce n'est pas Mélisse, il y a n'a mieux tout le monde, il y a quoi. Bon, si vous, on a peut-être trouvé ma maman. C'est ça, les problèmes. On a les beaucoup d'endako. D'un côté, on a besoin de toi, parce qu'il faut lumière qui appartient quelque part. Si vous êtes enquêteur pour Kanga, peut-être vous menez mon piste, vous me mettez en attendant. Mais là, nous retournons, il y a preuve, quoi.
Après, papa, oui, au fond de mon raté. Oui, tout à fait. Moi, dans Bruxelles, ça va et ça grave. Mais sinon, on a souvent un docteur. Ça va se passer. On les bien. On les bien. On les bien, ça va grave. Immédiatement, donc après incident, ok, on est en moko, alors bah, bien quoi. Oui, bandisinga. Mais tu dois y papa. Non, merci. Ah, biscuit dans la route. La limite. Enfin, là, il y a tout quand ça fait ta bientôt ton bon la maman. Na yaya. Il faut essayer de ma bé, maman, surtout pour beaucoup de yo, voyez bana tout ce temps, balette comment sur oiseau pété. C'est pas un problème. Et puis il y a combien de gens dans la circonstance à Dibala, on a eu à tel retour. Enfin, ce sont des choses qui arrivent. musala eza kuna kaka kotanga musala yango eza kuna nga moko nakende kopitali babenganaka nga nafondaka libanda bongo nayo na ndako nabanda kosala so misala eske ozomonaka na courage mama leo na obi na profite na tanga lokwa nalandi professeur te bakuru etikalaki na tanga professeur yango bozolandalanda ye mikolo nyonso tala keba na yo bozolandaka professeur wana mpona nini omonyebi likama bakote nayebisaki yo ti nesi koteke te koti nange monani ti sikoyo tozolanda lobi tosali boye tolandi tiki ndele oyebiki ndele place eza ngomba na mata kita mais namoni nanga mpe ndaka moto mais finalement na wili oyo natanga nanga na récupéré mwa ndako finalement nazokama makambo ya bakoti wana oyebi nakelenge mpa tata mwasi nani tata mwasi angélique na matete ye mpe nakokuta ye kuna bana mibale bazotanga te problème nini bakoti na institut na bango bakoti ebungi na mbinza kuna mayele mpe lisusu alobi na nga kaka ndenge wano ngai mpe bakoti eza te aza mwana moziki na biso alobi na ngai bakoti eza te donc nazoyi biso ke natanga nalimba te bainstitut nyonso komi kaka bana kaka bakoti lena lisusu ndenge moko bakoti ebungi bango mpe na professeur tika sangulu te oyo akendeki repo kuna mikolo bafille de baétudiant bazosouffrir moye te koma nango kaka bongo on dirait baprofesseur bakoma kobomba bapoint ya bana po esala nango kaka ndenge wana ezomona na ndenge wana mpo bandaka alo bauniversité ezalaki awa na bainstitut supérieur toza koyoka makambo bakoti oyo te obika ngamba liboso naza kokanisa so bato bazolobaka koti bakoti toyokaka te ya kolia bakoti de port soki nake kotuna so na koyoka soni mama ifesa makambo lokola mutatanga soki épidémie ekomi lokola maladi moko boye phénomène moko ekokwea na kisasaka ya bakoti eza malamu te bokebaka po ekoma wana o te koti ekomi zala mwasi na ngai kuna na bana mibali koti ekomi pesa mboka biloko wana nde yango ezobebisa mboka lobila bakotia bino na babiro bosala bozokoka so eloko moko te mpo na nini nani baetudi bosalaki ezalaki ya malonga te bakoti bozali kofutela bambongo na bino wana eza malamu te ya solo ifo bakonzi batala likambo oyo sio te plus tard tokozala na bato ya mayele te ya solo bokasi nde tokasi bakonzi bayebi te bayebi na bango basala nini bazwala mpe solution na likambo ante likambo oyo ebandi lelo bakozwa soki balandeli bakozwa omoni même respect na baprofesseur ekozala te soki bana bayebi kaka baprofesseur topesapesaka bango mbongo boye soki ekozala te mona te na école primaire nde bana bakoma kosaka na bavesi na bango kokendeke no suki ndele yango te soki apesi te bongo ezalaka ndenge wana mama ofet nenge na tunoma mpona likambo ya esengo oyebike nazalaki panike ta nayoki likambo ya poison mais yo ebisalinga boye te mama otika likambo oyo te okotika likambo yango te obona banga te ata yo moko oyebiki lobi mpe nazalaki mal à l'aise nayebisi yo bien oyo wana nga napesaki eza biloko moko mpo na bolingo mpo namonaki ndako ya mwana eninganaki nakokotika ndenge wana te eza mpe nga moto ya liboso te oyo nakoki kosalela mwana bakisi ya ndenge wana eza biloko moko ya kolia bamosusu okokende neti na mapango ya bato mosusu lokutaka mwa banzungu boye oyo bafleur eza bafleur moko ya sekelete nasekele ya mabale eza wana nde oyo nga nasalaki mizaki la eloko ekokaki koboma ye te eza nde omoni confusion ekoti wana yo nde soki ozobangabanga ndenge wana nde eza mabe eske nga nakolinga nga nakende oboma mwana nga nga nakolinga ngo te nabanga te mpe ya moto ebaka ta moto lokola ye esengo toke koperdre ye kaka boye pourkui sikoyo nga nakende alobaki ke nakangisa kaka molai pourkui batieli ye nde poison wana yo kanisa mokolo esengo yaki alobaki nini molai aza na mwasi mosu alinga bima na ye nayebi kasi bongo mosikoyo nini moto azosala bongo oui entrez non ata kuso ndenge nini likambo wana eza yango te biso mabolo kaka bonjour
Bonjour. Papa, où tu vas à l'hôpital? Oui. azalaki kuna docteur yango azolinga te tomonana ntongo toko nazalaki kuna docteur alingi te nakota kuna na kati nazo comprendre likambo yango te. C'est normal quand tu vas faire du boucan là-bas. Bayembo ndenge yingi ne pas otia makele hôpital de la place à calme. Yingi ne otia makele ko. Kodi na biso makele nazosalela nani docteur te nazosalela pe mwana oza malade te kodi na biso nazosalela nde makelele bato wana ya mabe wana mwana abalaki place moko ya mabe papa. Hôpital te place ya mabe na balisaki. Est-ce que babongo yango libala kote bakokisaki yango? Mais na balisaki ye. Bon ouais, tu mbona ba tena balisaki. Ye moko alingaki mobali na ye. Na balisaki. Car ye moko tanya balisaki. Tu fais des histoires de gens vivants, je suis quand même vivant. Et c'est ma fille. Osama Balanga Zate. Je suis qui peut monter, c'est comme moi basi. On a besoin de monter, mais là il est pas qu'il bala moi na ngezalaki. Bon ça que mungu ndela ngana tiki de lona na poto. Yo zanga ki mungu, uzanga ki loso kuna ndebi loko na zwa kiti. Je n'ai pas besoin de toi parce que je voudrais que ma fille Azana me rétablisse. Tenazo ebisonde bangonde batu bastie biloko wana bo esengwa yake awoye témoin yake akufunda nani mula yali ngafu ajena nani na mwasi mususu balinga kayete balinga yite makamona za ko bana hospital oneza solo mwana mbalo bakoti sakenda kwa nganga bakoti sakenda kwa nganga tanto bakoti kikumbi ndengo wana bazokolisa ye akele na etage yake na kubeta basket ngana sana ba preuve nyonso balobi azolanda muto modikembe yango na balingite akele na mwana na ngai nazana ba preuve nyonso nakangisi pas mal. Justement, il y a ça là na ekisi te babango baba no côté lango kisi. 3 cm na butu moko ba matisela kai. De toute façon na yawa on a problème ya ndenge porter plainte sur na molai. Ne sais pourquoi. Papa mama plainte wani sana mon problème te na ko expliquer o kaka ningi na koza ko expliquer za makama kubanga te. Zana no kelo quelque chose on est Bon, yonde nani? Yonde Karine, baby, c'est un ami. Ngai. Comment ça va? Nazotanga, nazo na université. Ouais, pas. Ça va, faculté ni. Nazo sa médecine. Médecine? Yo. Il va convoquer sur le ngena kena ngani ndo banga ukenga moko puis maman ndo pekisa ngani ngete maman c'est quoi yom de rien à faire bon des bonhommes papa na su maman su bien na teki eza asa coussin te c'est coussin on déplace avec l'eau on dit voilà nini. Nasomela bien. Te, nazokende. Bon que nous mettons que nous sommes bien. Hier. Nazomela te nazokende. Somos la pierna, mi pierna. Yo ahí por vandade. Non, ouais, nani, ouais, ndio tu bota siga. Yes, ma ya lipa. Oli patel sana ina. Karine. Ndiye. Mo papa nezalo. Akende na ye. Akende baza batomboka na biso te. Ya, mon Dieu. Bo kinto ndo ko. Mtambo na binote ya ngoni. Baza bato awa te yo moko yebi kaka bamakambo ngo ndenge ezali ozomona elongi te aussi ça me baine mboko kasi wana nde bazalaki ato tozakomona kaka tozaka biso na biso te toye koyeba nsima ke bazalaki banguna boyebaka na leta mboko oyebata nayeli yango te nayeka makambo ya mwana ndenge eza kotambola kaka ndenge nayebi so donc so batiaki poison wana soki ezali molai moto atiaki yango te bolingo moto atiaki yango donc bolingo semeki na ye moko azalaki semeki na ye azalaki na feti wana mpo kari nayebisi nga semeki na ya monene boye mwasi moko ya monene boye aza soki mikusi ye nde balingaka ye te bonjour Veba. Mais
Mais toi aussi, là, bon, comment bin sera bin sangab. Hein? Tu es aussi finalement soigné. Et ça qui sont finalement mis sous terre. Mais ça n'a pas droit à la kende. Est-ce que vous avez fait bon. Naebi na mona ki vient na matanga kuna naeba yete. Soki na matanga, soki na fête to saki wana. Na fête to saki asaki. Na ko la basuki pa bano ko sabatu matanga nini. Bozaki na fête na matanga. Na fête oya ba isengo na salakiti. Bon naebi viete. Na mona ki. Wa so sa kutema kele ya mtu yebi to zotile matanga. Pesa ngande droit na ngai to sina na puisque ngana komi na ba menace baza ko menacer ngai. Kende kasi. Ndako na biso na sa kolala susu te. Kende na kioske zera ngai na kopesa mbongo na ye. Na ndako na biso na komo lota bandoto ya mabe ekomi kotinda kena ke lala ba selemo pa ba master. Pona ni. Montre ya batu na la tête. Ko déranger ngai na saki na masolo moko important. Papa to komona. Boniko, est-ce que il était? T'as la mère, na bae. On a papa ya isingo, zo kotile makelele ndingi. Ouais, bi que jour à combat on a montré na la taka ya batu. Ya Rachidi Kupa, asa ko menacer ngai. Yo kendo kuna. Asa sayo ni kama muntu afande ozo ko lobebela makamu tata ya isingo yo wana. Asa tata na yete na mona ki fia wana na fete. Hein? Boniko. Pesa ndembo mona watu sila. Et comment binisa ngai na ya kana. Baris kenga na risque wana. Na ko pesa 500 francs congolais na yo. Ko ya lisusu pete ato moninga na pop ko ya. Oui, mon commandant. Non, toujours, n'a pas ça le rapport, n'a pas ça. Oui. Merci, mon commandant. Bon. Après avoir résulté par le docteur a constaté que c'était la poison. Alors, M. Moulaï, na bengisaki bino na baki moto nyonso oyo azalaki na fete akoka kolobela ngai nini yamonaki journée wana ya fete parce que likambo nyonso alandaka yango malembe mpona kozwa suite. Bon, je commence d'abord epai ya mama Bolingo. Elle est là? Elle est là. Boza ndenge nini? Nga? Oui. Aza grande sœur na. Elle est d'accord. Omonaki makambo elekaki na fete? Komanda nga mpe nafandaka nde epai na bango te nayaki nde koya mokolo wana mpe na ye lokola leki azali kosala makambo epai na ye abengisi nga mpe na ye kaka. Bon, lelo ye kokoma kuna na ndenge situation ngo elekanaki na ndenge bazolobaka eza poison wana nga mpe nayebi te mpo nga nafandaka na ndako wana. Bongo, monsieur Pouedi. C'est moi. Vous êtes comment? Il y a qui la fête, vous allez quand même? Ouais, j'étais invité à la fête parce que moi, c'est passé la ranaï avec invité. Il va laisser vous faire un commandant. Je suis le papa et moi, c'est une coïncidence. Donc, Bino Bofundi, Bino Hollandi, c'est moi, c'est il va laisser vous faire ce n'est plus ma femme. Maman, moi, je pose la question. Oye awana continue na cadre. Na cadre moto azaki na invitation na ye na fête nous on a participé qui quand l'incident est arrivé nous azaki présent c'est dans ce cadre là vous convoquez là. D'accord. Mais il s'avère que nazali pe papa ya mwana mwasi wana. Oh ba pesi poisson voilà. Ah. Voilà. Kansa ya zanga tata na yiwana ti. Kubo moni la kamikolo myeso. Ndo zamba ndiko mibali. Oui, parce que moi qui est dans la l'école, j'ai fait 20 ans que je n'ai plus fait ça, on va poser la face. Monsieur Moulaye. Oui, monsieur le président. Nakotuna yo lisusu na miso na bango. Est-ce que vous reconnaître que yo moto joaki vert au milice mwasi na yo? Tant qu'on entendait qu'on a la fois passé par PV, oui, c'était servi par ma belle-sœur Karine. Et puis la semaine qui Azala, par un bateau, monsieur. Il fallait Karine Azala. Karine Azala. Azulukela makambo pamba mon commandant. Maman. Karine ndenge azaliwa nazali mwana muke soko moni yo moko kokamba oyo bakoko soko sela makambo. Waza mwana muke? Ozalaki na est-ce que yo zaki na fête? Nazalaki te papa. Bon mo bon ozokota.
po Karine ayebisaki ngai ofundi likambo bango nyonso baza ya kokoka il faut pe Karine azala mais comment Karine wa si azokama parce que ngai nde mutu nafundi ngai nafundaki bakangi ye kaka natuni Karine azali wapi aza na kindele ake kolanda bakoti na ye mon komanda kutu nalobaki makambo na bakofunda nsima wafozala makambo ya baprofesseur oyo bazobombaka bakoti ya bana mwana kende kolanda bakoti na kindele yo babengisi bato yo ondimi Karine akende na kindele te baprofesseur nde alandi na bakoti wana namonaki kaka lokola nga mutu nafundaki bakokanga kaka mutu abomi muzase papa nabandi kobengisa Karine wana banda mwaka nabengisaki bato nyonso base présente alors si c'est il faut na suspendre dossier jusque Karine akomona mais commandant je ne sais pas parce que poison le but qui vient d'amener ce qu'il y a il faut une action je ne peux pas accepter que empoisonner comme moi, non, c'est pas. C'est pas moi qui ai empoisonné ma femme. Aza moi aussi, quand même. Commandant, dans le bâtard, commandant. Les camarades, ils ont couillé la cacaille qui est moutou. Vraiment, on dit que moutou a bali moi, ce n'est pas un tout niveau. Nani azwaki vers Amélie moi sinaï. Ngai. Mais alors, bon, pour nani ni tango bachaki masangana na ver. Pour ni yo bandela ko melate, yo bandeli na mwasi na yo. Papa ndela ko melate ni mon commandant ya tiaki poison wana po ayebike azokende poto na mwasi mususu. Na sina lobi likambwane se yebani na ngo sengo yemo ayi ko yebisa biso. Akobandela ndenge ni yao ko se la Karine makambo Karine da salini. Batengolo nyoso basalaki na fete ngana salaki. Kuna yeba kita fete ça va. Pourquoi je dérange? Ça va. Bon. De toute façon, on a lobby Karine il faut mon. Maman, bozonga awa vendredi. Ah oui. Boya vendredi. Yo li boso Karine na siba. Soki Karine a monanité alors na place na ye na ko joyo. Yo ndi mu koza na place a Karine. Moto moko te na kati na bino nyos. Tito aussi ça enquête la dossier wana. Moko akobima libanda mboka te. Ah mais commandant. Bon voyage au boy, pas question. S'il vous plaît commandant. Ndenge nazali vraiment je suis prêt pour na kende na sa voyage na ngai. Nazo la voyage ni tété likambo moi sinanga vraiment faut na za en Europe parce que monsieur vous m'étonnez quoi. Hein? Vous voyagez, moi là c'est l'hôpital, moi c'est dans l'hôpital, je me demande si vous n'y allez à solo. Ça vaut mieux un voyage en mode. Non, vous voulez vous débarrasser de votre femme et vous voyagez. Bon, veuillez m'excuser. Excusez-moi commandant, mais je ne comprends pas ça. D'accord, monsieur le directeur. Est-ce que yo soko senginzela na musana yo? Patron va comprendre l'autre cause en situation bon, catastrophe je vais m'arranger pour Nana Kinenante jusqu'à ce que dessus c'est pas croyable quand même. Bon, ça c'est là, comment l'hôpital, toi tu veux voyager, c'est quoi? Papa, j'ai retire ce que je veux. Bon, ça va ça. Allez. Vendredi. Vendredi. Maman. Ça fait tout, Karine, je ne veux pas que ça traîne ici. Vous avez un Karine. Bongo ndeni ya koyebaki bakangi mon commandant sali mabe papa. Bakokokanga inde mwana te faut bayoka ye. Je crois que mpona bagene ya lelo sikoyo eloko nini basalaka siko alingi abala azwi nanu crayon abandi kodesine mwasi ndenge akozala monene ndenge akozala molai alatie couleur face à la pembe. C'est ça le problème. Siko olingi obala ezalaka na pousse ya kobala kozalaka na susi ya kobala te. Ça na susi ya kobala te va ramasser n'importe quoi. C'est ça le problème. Yeye bagi na basi bayebana kiba bakutana kai bakabizaleli na yeme ayebi bizaleli ya mwana kasi ayebi bizaleli ya mama te. Pour ça, on a trouvé bazo boya kama kambo ba foyer bala na oyo ba para baza divorcer pour kama ndego. Sasa kuna makabebele na ba couple. Nini kuna payeli? Ngasa usika boye soka modela ngoya boye mama nazo prévenir nakotika mulai na makamu na yekuna. Nakotika yi. Parce que mwana mbali mobimba makamukaka ndenge wana malembe yo zalaka soki na siliki yo mutolo bako mama tika kaka parce que yo peso soko biko silikali balobi nini nini lisusu kuna tokei bien ngabe ba convoquer biso nyonso ye kosamba ke kosamba kuna akake kosamba kuna batu na kaye mituna akomi komikota na makamu yemo komona ye kosamba te komikota suna makamu ndenge kasi kuna bazo so batunie nana ministre ki mwasi masa o ngai pona nini yo omelaki nano te ote pona bolingo talaka na makamu
nazo comprendre te moto mama ya mwana mwasi wana ondire kindoki nga na ye nayebi te soki amonaka ngai elongi na ngai na butu soki mpe ndenge nini kamata makambo bambelanga ke ngai namolai bato baempoisonne mwana eske ozo comprendre likambo ndenge eske ngai napanaka na ndamamamango azalaka monene na molai naloba nalobi ataka monene ndenge nzoko ye afingaka biso nyonso nga mokuse bolingo mokuse nakali soki amonaki mpe mama molai moto asalaki mbinga mwasi ndenge alinga kobeka kaka mokuse mpe kaka ye aleka mokili mobimba soki mpe moto baza kobeka kisasa mwasi na ye nayebi te sikoyo aza kondimaka ye mote namonaka kaka nakomprenaka te soki nzambe alingi kaka oyali awa okomona mama wana okofanda na ye miniti mibale te akokomona nazokende na zando tokutaki na nzela akotala nga lokola ata mbote oyo po apesa kaka ifo nga na banda ye arespectaka ngai te botosi te naloko mona namona bokilo boye te donc il faut monaka koloba na ye kaka bakanga kaka mulai ndenge akendeki kofunda wana bakanga kaka mulai batie na kasho azoloba na nini oyo na komanda wana olobanu yango oyo papa lokolo ye awa yo ozalaki kuna na mboka okomi awa otela kaka likambo mama yo kana ya munene onga naki kokutana nango kuna tuna ngani nakoma kuna tata wana nga namonaki ye na fete moko tata tofandi namoni baye bakoti na mwana mwasi moko boya métisse ayaka pembe bakoti nape croyanke bon bana mosusu bazalaka na bango na courage ya kozwa batata ya mikolo ndenge wana nayasaki mpe peut-être aza mobali na ye nakoma kuna sikoyo motata wana nde namonaki kaka na fete wana mokolo wana mpe lere kaka mwasi ya molai ya koi wana biso nyonso tobimi tokei lelo namona tata wana kuna azali convoqué comme témoin ndenge azalaki awa na makambo wana tokomi kuna nde tata oyo abota mwana wana tatane tata na esengo kasi tata bango tozalaki ngai na libala wana te mama wana te makambo nini osolobela ngai wana lisusu te wapi ye te oyo abimi wana nde tata wana onga nazoyebiso wana tata na esengo donc papa moko bien aza bien posé oyo tomonaki wana aza kaka motu moko yeyeye boye nzoka nde ye te tata wana azalaka nde oyebisanga nano ntango bino bokende kobala mwasi wana bino mibale bopesaki mbongo pani boye te oyo na mosala kuna bazopresse ngai soko naza na mwasi te bakopesanga poste te makambo ebele libala momba bafiance bango mibale biso bafamile na toyebanaki mpenza malamu te ekomi kaka ya koyebana mbangu bakamesalemaka na mbangu vous allez gérer seul cette situation là bino moko bokogere yango ngai oye ape kaka mpona oye ole mpe tosolola makambo yango eyokutana susu mwasi maladi nabengaki mpo yano tobongisa makambo mwana yo komi soko kotikela biso makambo togere biso moko tokogere biso moko na ndenge nini tobongisa sikoyo tobonga libala tolika mwasi mosunga navanda mpo nazeraka yo makambo nio namonaka makambo ope namona ye ndenge azana namonaka azwa kaka makambo na yo mpo namonaka ntina moko te azwa yo makambo yango namonaka na mboka kuna baninga bazali basi bazosala bilanga mobala alatili puta fandi yo nde okoma kosalelaka mwasi bilanga makambo no yango mola ye alanda yo te alanda yo na makambo na yo eza ntina moko te bokende kogere situation wana bokende nani kobongisa makambo wana bien bien kitoko mpe ya malunga o président bobo ye aleki nyonso bana ya kongo nyonso na kati ya londres baye bamesana kokata bongi balala te mpo na koluka o wapi tokosomba biloko ya mboka na biso président bobo apesi biso occasion oyo mpe ya kitoko ya kosepelisa biso nyonso baye boya bino nyonso na kati ya tout london papa mama elenge mwasi elenge mobali bana mike boya na tout london kokuta biloko nyonso mpe na sala kitoko mpona baye balinga bisano location bakasete video ezali epa président bobo nyonso koluka nde okozwa président bobo yo oleki bango mabweidi kuku londres ndietele londres ya mpimba kimweneko président bobo yani kaka bia kulupina kuna nzizi mpakasa mbizi mfumbwa malanga byakulu bikala kukinshasa malafu makinshasa langa nkovi makasi kila mbika byakulu binakuna kuloka president bobo yani kaka beto bakulu tuende kuna president bobo luka kaka mbongo isengasengela tango nyonso okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ilekalekaleka ya pamba ilalelela ezangisina okanisinde okozwa mingi
sengasengela tango nyonso okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ilekalekaleka ya pamba ilalelalela ezangi ntina okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bwazali na makolo mine alandaka nzela se moko kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola pulapula matete yolo gaba makina lipopo mpe mboka monene zone tuku mibale na mine okosilisa ndenge nini okosilisa mbula nini. Toujours lui. Toujours lui. Toujours lui. Le meilleur. Toujours lui. La solution à tous vos problèmes. Toujours lui. Eden Group. Désormais, Eden Group met à votre disposition 3 grands services, à savoir Eden Music Record. Oui, la plus grande boutique congolaise de Londres. C'est le berceau de la musique congolaise, africaine et internationale. Oui, cassettes vidéo, cassettes audio, CD sont à votre offre à un prix très raisonnable. Encore une fois, Eden Group met à votre disposition Eden Money Transfert et Fret. Oui, le transfert des fonds et fret est garanti. C'est la nouveauté, la rapidité et l'assurance. Ici, nous sommes au 60 West Green Road, Tottenham, London N15. Téléphone 0181 867 79. À Kinshasa, nous sommes au numéro 16, avenue Chaba, Kinshasa Gombe. Téléphone plus 443 12 41 606. Bona nyongo ya libunu. Bona kopo moko ya malila. Voici, restaurant Kin Malebo, toujours Eden Group. Au 65 Broadland, Tottenham, London N15, N15 s'il vous plaît. Téléphone 0181 808 47 72. Restaurant Kin Malebo, Yabana Congo, Yabana Kino, Yabana bien, Yabana Poto. Eden Group, Oyebi Kambango Pizza, Yo Suka. Repose-toi, calme-toi. Tu es à l'hôpital. Tu es malade, tu dois te reposer. Hein? Tu es malade. Calme-toi, je suis là. Hein? Fanta, je suis là, tu es malade. Mon rep se secoue qui bien. Ça va? Repose-toi, chérie. Lipati. Bon, tout le monde ok. Bon, maintenant ça va un peu par rapport à l'évolution. À la mouki, ça vient. À la mouki, ça va un tout petit peu quoi. Tu m'as pas dit. Boni na musala. Non, ça, tout va bien. Non, il y a makamu, bon, on a qui, on m'a kangisi, ce qui n'est pas. Bon, maman n'a qui va plainte Wana. Maman? Oui. Ça lui plainte contre Marie parce que c'est autant il est pas un mandaku et ça lui que fait poursuivre la justice, mais je ne suis pour rien en tout cas. Ah, oui, maman. Il ne faut pas suivre ça. Ça, maman est bien. C'est pas grave. Oui, que
On a bureau au PJ et quand nous sommes à Makassi. Quelle coïncidence. Papa Koudi. Donc vous avez le même papa. C'est une cause. Je ne m'attendais pas que, malgré ma jalousie, ensuite, ma propre sœur. J'ai une ordonnance, tu dois rester un tout petit peu. Reste à côté de ta sœur. Le temps que nous avons. À tout à l'heure. Docteur, nga sele lo te, nga za ndeko na ye na sele kina ye. Ya wata na ye mobile na ye ki osoma bakisa pharmacie nda kingi na ye. Ndeko na ye, d'abord na kotua. Na kota ye na porte kuna. En tout cas, j'ai bien dit normalement que c'est vous l'indeko na ye beaucoup taka awate. À part son mari dont on a lingi mutumsusu à côté awate. Non, parce que Azolo ba yote, cela veut dire vous avez un problème. Problème ils étaient là dans c'est moi parce que Azolo banga. Non, je te dis yote. Agangi mukunga na sele ngelo. Na kitu kingere kama mama, yo li suswa. Non, tu n'es pas infirmière. Non, maman, il faut oser la paix à Awati. Parce que si vous venez ici, dehors. S'il te plaît, dehors. Maman, c'est parce que tu es insupportable. Non, je suis là. Hein? Je suis là, ok? C'est pas possible. Allez, bien bagou. Mama ko kutega mukie. Changer tout. So mona weda na telle place zo fanda kuna. Kito ko mana mais c'est bon fana. Te. To fani ana kana to za balokate wanzu saki na makampani babiba. So babimi to déménager to fanda kuna makampani. Ndio sio bwana kia hivi saka makambo hizo haiko likana nda kuna bango mama. Ayebi sanga. Nena nda kuna idée ni ya zaki na mpaba ndio betri masolo nda kuna. Zoma nataka zaki mbali mako irresponsable. Azaki na besoin mutu moko a soutenir ye soit na ba conseil. Na ndinga mabete. Wana boita msoba na akwaje utami sopa inoso zaki ma yele tepe. Na ndinga wana. Eza bongo te. Bongo te mama. Kutia confiance pa ina ite azamu. Bo asola jana papa. Wande bakangi pona ngai kutu bakangaye batia ina boloko afanda kuna libela bongo totala na ngai na famille mba. Te papa bongo za malamu te. Yo zana yo ni obongisa.
soki ezali mzali na tort mpona poison wana sava mais soki azali na tort te osala sikoyo oyebi esengo arata mibale ebele esengo arata mibale ebele mpenza bakokaka kobala ye kaka mpona ye wana nazali kolinga libala wana te nazali kolinga te esengo te mama mobali nanga asa molai nga mpe naza molai ezosala nani harmonie est ce que vraiment yo moto botanga ngo sikoyo sololi bio lobi soso nga moto nabota yo te mpona yebi papa banobaki mama na bino aza na kishasa nazolinga nayeba mpenza soki yo moto obotanga o différence monene eza entre yo na papa libungu yo aza famille nanga différence andeni na ndenge kaka ya bino nde bozaleli kasi yango tokabwanaka te po ekokanaka te ya alingi na ye makambo ye na ndenge na ye nga mpe antuka nalingaka mpe boyeboye te naza na ndenge na nga ya yebisa yo ndenge tokabwanaka te kombo oyo ayo wana ya matata eutaka wapi nga kombo nanga lipati koedi matata te alongola kombo yango ozomona makambo epesaka nga sikoyo pati na motema epesaka nga na kanda kombo eza matata ngai ndeko ya papa na bino monzele aza na makala tobunda na ye bitumba na porte ya hôpital mama yenu ye solo nabetaka monzele mabe place wana nabimi na hôpital na maternité aye kolanda nga na porte wana mpo ya kotuna nga makambo mutu auti kobota sika ata kutu libomango nabeta monzele na porte ya mayemu wana kitambala azalaki nango na mutu etikala drapeau na likolo ya nzete amanga mamoyi moto oti kobota oza na risque okobota obuda bitumba tango bapropokaki ngati yango nalobaki ke mwana okomo na ye kaka matata naya na ndako kodi alobi nini ifonakende kopesa pardon na monzele nga bina ekosalama te wo te famille nanga mpo bafanda balingi lisu te parce que oza monoko mingi bofanda nga bina kosenga pardon na te malamu libala ekufa nde kokapana tokabanaki na papa na bino bonso olobaki oyo naza nani nabondele monzele yango bondeli pwani monzele to aboyo aza moke nga aleki na moni nangeli bondele lero onina boniko sikoyo papa na bino na poto abala bon papa abala na ye te aza ye moko alingi abala ndi mosi mwa mondele mais nga nalingai nanga te mpo mosi wana mondele alingai totikala mpo tolibela tokodeside mpona papa na bino to ye moko moto akodeside soki alingi papa alobaki alingi te papa te asepeli nango te ayakishaka tomona bino ebele bambula boye afandi ka bon nga kuna mpo to soki ezali mpona papa toyawa te ndenge nakoma masere déjà yawa kutala kuva na auston kota badongule ba bapedokile bato mo tofanda na bango kote moko na belgique masere okoti mpenza na couvent olati voile nalaka voile mpenza nde balata basere wana maladi eza kaka ya solo ozoloba na ngai ya solo mpenza papa na kitoko nyonso oyo oza nango papa mpe alobi nini andimaki pour abi naza bokolo na deside nde nalingi odeside mpe olobi papa ngai na kokota couvent ale papa mpe asepeli na yo na papa noboza modele moko kuma kokoko ndima makambo ndenge wana lipati nga nabotaki okobala nga nazokanisa koye ndenge wana oyelinga makambo ke mama ndenge na ye awa boye naza na fiance nanga tokobalana obe mama ndenge na ye boye na poto kuna naza bongo nazoluka ta awa na kisasa soki nazomobali nanga abalinga oyo kolobelanga makambo kuva kuva ya nini yango okende koti pokende oluka eloko nini okozala masere te nalobi yango sokaki masere nafundi na papa na bino lokola yasi andimaki nakoporte papa na bino plainte nazolobela olibela libela naporte papa na bino plainte naporte mpe baresponsable ya kuva wana mpe na poto kuna mpe plainte interpol ezali kosakana na wana te kote wana ndenge nakitaka te oyebi baba oza mwasi kitoko oza masere osalela nzambe oyebi teke ezeleki bi te oza mwasi kitoko ngai nabotaki yo nazalaki zoba yango nabotaki yo ngai namemi yo namelisi yo libele na ngai lelo oyo sikoyo ngai nazwa ndoi te epai na yo okobota okopesaka ndoi awa marie abotaka jésus azalaki azosalela nzambe te justement yo moko olobi yango asalelaka nzambe eske abotaka te ye maria abotaka mpo azalaka ser boye te nga nalingi na telefone nasalela uniquement nzambe okosalela te sans effet nazoyebisa yo sans effet oyoki sans effet ekosalama te nani sikoyo oza na mwa mbongo opesanga nano namba pasi naza nango nde naza koexplike awa nakende bino olingaka kopesa bato ka pasi lipa solo bapenza makambo solo wana nazalaki na problème kasi na nzela nayebisaki yo te soki nani esengo aza te eza kaka pasi ndenge nazali ya provision esilaki baproblème nayebisaki yo wana mpe etika moke papa ya nasengi yo nasengi papa na bino te nakosenga papa na bino ngai na ye relation ezalaka tosolaka bien te nazoloba na sens ke bafutaki nga mbongo na nga eza mais d'habitude napesaki pa papa moto abombaka yango na chambre soki aye nazwi kaye nanga moko nakombanga na longola bamo kasi tona bino kopesa na boyi te mbongo nakokamwa mingi mpi na yo mpo obala il faut papa apesa permission mbongo ya yo moko na kimokolo na yo boye opesi papa na yo abombelaka yo donc yo okomi siko nani esclave akwediesclave papa na bino lipati mama koloba abala mwasi na ye yoza mwasi na ye te ozoba nyonso papa yoki kumbaka mwasi ayoka na ye nake na ngai mpe
Loinga na iko sombongo pa ina okolo bana ko selano papa na bino. Kisaka ta papa onia. Mama ngana koli bongo na papa ngana koli. Okoni nde mabe. Eza okola ya bien. Oza grand fille yo mo sala makamno na ndenge na yo. Oh, na peso mongo kasi ya o bena kasi na peso oche de comme ça mongo wana. Na yo ko bia mongo. C'est alors que ça papa na bino. Mais maman kasi na bino ko peso so papa yete. Maman c'est difficile. Papa za boite. Oui, entrez. Bonjour, Alison. Bien. Non, ça y est. Oui, t'es. Mais quand on a un gamuko. Maman a changé. Oui, maman a abimaki. Abimi. Abimi banda tongo. Ah. Mais là, ça a rendez-vous na été. Ça a rendez-vous na été. Ah, c'est qu'à Ozonga ni Kalamingiti. Kalamingiti en tout cas aux Alliés. Nakasa ke umila type senga ke kotala ya l'hôpital mais na comprendre tete sikona yete. Boni kuna l'hôpital. Ah, balobika aboya bandine sikoma connaissance ekomi ko ya muke hein. Ah, comme ni koyeba. Boni, OK mutala te. Mais non, on a profité de la pause pour la yate. Le quand tu as rendez-vous na maman. Maman fait l'hôpital rendez-vous te bon. Si on a rendez-vous, il a rendez-vous. Ah, vous allez faire une. Bon Dieu. Madame, oui pique. Dina za ipek meso banga. Useni. Ba convoquer ngai pour na makambo ya esengo ndenge akoya kimkolo ana fête. Ba convoquer? Ba convoquer siku na so banga OK na mwaka so na ke ba okangai. Te. Na yebisi maman abina ke na ngai te. Maman da kama comme na moko. So ba convoquer dans l'état. Normalement, il faut que nous se présenter. So se présenter te et comme mbali boso mi balé mi sot ba okangola makasi. Non yo ko son ba kangola makasi. Non ki ndemo et le nizama. Donc, si on a quelqu'un qui va parce qu'il a besoin de sa banquette. Maman, maman, mon collègue a construit, il faut qu'elle le. Il vous a fait une soupe au banc à convoquer. C'est vrai, il a dit que maman, il faut qu'il se présente là, on va pour rien. Lui, on nous a fait. On a vu un hello, on a vu un hello. Il faut rassurer en tout cas dans le kind. Maman vous avez tous nous pas bien aux limba. C'est peut-être de vain nanga. Oui, entrez. Bonjour vieux. Alors Karine, ça va? Ça va un peu. Allez, comme ça. J'en ai besoin. Mais moi c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est un coup d'hôpital, personne ne vient pour m'annoncer. Vous en avez, hein? Même maman, même toi. Moi les gars, vous n'êtes. Allez quitter. Mais vous voulez que l'on a battu sous quoi? Bon, vous me demandez les cas où ça réglé, tout le monde a quoi sauter. Oui, mais j'avais des affaires. Qu'est-ce que je vois? Bonjour? Bonjour. Ça, c'est pas un bonjour comme ça qu'il faut donner. C'est un bonjour assez spécial. Tu veux? Non. Hein? Ça va? Karine? Fanda nani? Oh, yana bis, yana ngai. Ni parti. Ah bon? Yem talanda ya esengo. Azarane ate, azarana poto aye kala mingi te. Ah bon? Poto nini? Tu restes à quel poteau? Belgique. Ah, Belgicains. J'adore les Belgicains. Moi, je fais la ronde de l'Europe. Ah bon? Oui, France, Belgique, Allemagne, Londres, tout ça. Je parcours tout ça. Vienne, Suisse. Vous alliez pour aller où? Suède, Finlande. Même en Australie. Je suis un grand homme d'affaires. Alors, donc, Yego Talabino donc. Aïe, tu as un rendez-vous, maman. Mikolo Azao. Allez. Il faut que tu me donnes ton adresse. Il faut qu'on arrive là. Camarade à maman. Et là. Tu connais le comité de Nsangba Toile en Hollande là-bas? Non. Ah bon? Les Kimboku, les Kabouya, tout ça, et Bidiakou. Je connais seulement ma vieux, je crois. Ah bon? Tiens. Mais il y a longtemps que vous allez avoir. Est-ce que tu as goûté les Kim Diolongo? Tu as goûté ça? Les Kim Diolongo. Tu connais? Il faut que tu goûtes ça. Mais qu'est-ce que tu
Tu as habillé parfaitement en sexy pop. Oh, ma camine, mon Dieu. Karine, tu es changé. Ah, il est parti Fanda na yo ça n'est qu'à Fanda. Oh, yo il est maman tu es là qui. Fanda na yo. Fanda. Ainsi donc Roum est là ouais. C'est ça. Karine, j'ai Doudou. Non, elle est maman, mais viens, nous comprendre. Oh, quel est bélé. Fanda na yo ça nous à l'aise. Je peux hein? Moi, les lobes, mon corps, mon thème, on a écrit. Tu sais, ma lobanayo et Zeliko façonné ngai mabe. Na question maman yo yebisa. Elle est partie vanda, kolande te vanda. Mais tu vas rendre Comment je vais faire? Mais de tout boni boy, boni, comme ni dans Je voudrais la revoir le plus longtemps possible. Boni boy. Oh, il a qui toi, il a qui maman. Oh, mais écoute, hein? Dis comme il a qui toi, il a qui maman. Maman Zali. Hein? Comment ça tu me fais ça tranquille? Tiens, allez, ça pas na bango. Hein? Tu vas comment on anda quoi? Oh, mais c'est pas possible. Mais il te bisi le balai. Oui, mais il te bisi le balai yes. Il y a pas. Qui ça? Si yes, on va comme Mikolo l'hôpital ça Nicolas Mouto. Ni comme ni pas à ce point-là. Non. T'es bon niveau là. Oui, ça quand on a kaoti nanda ko. Mais ça ça peut ça quand nanda ko yebi yango. Comment maman ko na camarade de frère? Maman. Mais comment t'es oui nanda ko ngana ma. Ye dukute. Ayi ati ba eli pati na ndoto za la camarade na ko ite quand même. Ayi dukute oyo simba na ndoto. Alors ba so ba kimbio so ba ni ngo ngai ba bona te. Ngala ibi lo yo kazo ba na sonali ya swedi na kwa. Il faut qu'elle goûte le Kim Diolongo. Maman benga na ina. Non, non te. Mais on a rien qui peut vérifier que c'est. Non, solo bana moi non, na so comprendre yo te ko ngolo bana. Kama yo mto tolera kana. Siko ngolo bana nani? Ngai musala nanga ko botela ka basi. Oh mais. Mais to le baka bongo te. Maman bon mais. Ngamni yango boy. De ce côté-là, non la kayo. Oui biko bota. Mais mon kolobota ka bimana. Oba mto koli singatina komi boye, mana munasonga mkuse to nasonga bebela limoma na ngai. Bimoke. Kwani sisi wate. Niko pesi ana kanda hata la umeona nanga sana hospitali makamunini sole kawana. Sina nengo so ya sikoyo, oya ko lukasu makamu susu wako. Kende ka basi ba benganya obi. Panda utepa ina kinofanya. Se voit. Panda là. Oh, maman, mais il faut avertir ngai au bien fait. Pour la dépense, hein? Kende kaka, kende makenda. La dépense c'est 5 euros tout ça. Yo kenda la photo yo. Yo ebi Belgique. Ebi katina so ya na. Oh, Natika Kaboité. Comment tu t'appelles déjà? Bon, ça va. La boutique a été mais non, pour y la rendez en tout cas, maman va mater. Oui, mais non, respectez ma rendez-vous. Na yo osate, tata mon bima boy camarade ne bani ndenge ni. Hôpital na kende ki hôpital na uti hôpital wana kuna na yo koleka na ville. Tozo na ngati na mitumba mususu na so kana ngwa. Ah maman. Dudu na yebite soka bela ka ba ner soke loko ni. Oye, bi maman, il parce que ba bim da bipsi bala yesengo. Bebisi angote mu bala ba. Wana ka karimu tadu. Ah, ti. Ba ndenge kana restaurant. Dudu azali mutu moko asala kana ina na douane. Azali ko edenga pona ko douane ba matungulu le azaku teka ba matungulu. Yendo azako selama kama nusa douane ma. Bongo siko yake ndo bake asama kangu naye. Alobi bebisi na restaurant mukolo moko mubali ya nani ya esengo asiliki. Yango no zomona na solo banayenga bi makambo zalia oyebi angote siko lingi siko kibana ngani siko sala kabasi. Yo moko lobi ki makambo esengo kutu na hôpital ya rotale te yo muto lobi yanga mama yo muto confirme. Atala ye parce que même misaki ngambo bali yaki na restaurant mubali na asiliki. Yango na solo bana cadre wana. Mweko bateki na cadre mwasi na mubali. Soko le na restaurant mubali nde ekomi makangu na yo. Mukolo bwesinga okeni wa. Usuko bengi sika mo bengi sika to na yebi ngote oui kasi na songa na yeko zongela ndenge makambo mususu awo biloko mususu kutu ya malamu ezo yela bato na mokili ba chance moko bien zoya allez mutu kaka lokola dudu na zo kwa mbrouiller bato pe bino pe bozo to mokana bino pamba pamba asa mbrouiller yango mo lezo zanga nda kuna kana friend kana za leste enza mama mdozo zo pesa ya mtu makasi na makambo ba tata mi bimba ya kana nda kwa mama ya mo ebe azali sala kuna Yesu gina lingai ko bali samono na mbali mususu bela bala te bela kende poto te mwana nanga. Fioton. Te pa lobi. Tika ngana na lekaki na ville. Obi ta na uso hôpital na ke na ville. Obi ta mto zalaka na yo mukolo to lekana kina nzela na ville wana. Na alimentation mo to kota ka bo.
alimentation kwa monene boye ti nga na koti na sima kuna yo libina nga mama yoko kota na sima kuna nga biteto yeba na mundelo na zali ko former bango ba biloko ozoyeba na nzoye ba doubler pour petite la caisse moi ba sala bongo te fose ya libala c'est son bon moko boye apesa ki yo mbongo bo mundelo wana nyoko amina zo biso li parti bayibi te makambana basekisa so basaka nango na ebite ebike mundelo aninga salaka wana namona mundelo sérieux lokolo wana te aki na fiancé moko ya congolaise mwana mwasi oyo azalaki gate etikali kaka moke kaka etikali kaka 1 mois basombela mama na bango lopango papa na bango akufa mwasi asali nini bake kokanga ye na mobali mosusu bongo sikoyo mobali yango nani soloki eza somo donc na mondeli asambwe na mwana mwasi asambwe ndenge atikala na susi mpenza binanga mamanga vamanda komaki tina niveau boye yango bakongolesi basala bango ndenge nini antuka nga na kozwa mwasi mosusu te kaka yo nde moto kolukela nga mwasi mpo nga banda nafandi na kisasa oyo namona nano mwasi ya caractère malamu lokola yo te mama namona nano caractère malamu lokola yo te mwasi moko calme makambo nyonso bien yango wana kaka yo nde soki opesi ngai mwasi wana nde antuka nakondima nabala mwasi wana alobi yango bien na yo kama nga mutu malamu ndasaka malamu te sikoyo nde ngai abi te chance ndenge wana okoki kokweyisa ngo nano epai ya bato mosusu te o nakei wapi mbangu epai ya nzita yo mpo kutino na poto koyeba no bato yango te nzita azali mama kulutu na bino nakei pa nzita na selemba nakomi kuna nakoluka bipendu mwana na ye bipendu aza kitoko bakoki kobala na bie na mondele wana alfred mama nakoma kuna epai ya nzita nakokuta nzita na matanga kuna o bipendu azwa zemi akima mpe ndako akende komikotisa libala wapi ayebi te sikoyo nakosala nini donc chance yango mpe ekoyi na famille natali namoni mpe te sikoyo ebi mokolo toye koleka wana kaka ndenge nazoloba no wana nde atindaki maloba walobi o bongo nakende kuna aza na lisolo moko akoyebisa ngai nakei mpe lelo te nde nauti hôpital nakei kuna nde azolisa ngai o mama bomengo nasepelaki vraiment ndenge boyaki awa na mwana na yo bon nayebi te nasepeli mpona bala mwana na yo wana soki koyebisela ngai ngai mpe ngai na moye nasala eza te mwana na ngai nauti na ye poto azalaki pa papa na bango ngai nakoki kosala eloko moko te me natuna nanu mwana parceke mwana mpe asa akodi koki kosala na mobali oyo ye moko alingi to ndenge nini kasi nasilisi nanu te nde likambo yango ndenge ezali apesinga kutu bakado wana te antuka mama yo ochange te kana miniti mike nafani nao namoni mpenza antuka mama nayebi te mama nga nayebi soko nga na kozonga na poto na kozala masere nga omemingi mpe mundeli wana soki koma mundeli yango na bosani kutu oyo olakisa yanga mundeli wana aza tata mobima te aza mwana moke aza na 25 ans ekolo na bango bayaka monene ndenge wana aza na 25 ans pamba libi mwana monika tata mobima libi monene moko kono aza na 25 ans mundeli wana monene aza na basi kolia bapomme de terre babiloko ya vitamine te fi wana oyo tokutaki na kesi wana azobeta ana alobaki nini alobaki nini sela mobali na ye ntango yo kotela kati nzala tikala libanda akosaka na ye basekretare ka ndenge bazalaka soki azosala epai ya patron soki amoni mwasi mosusu ya kitoko abandi kobangabanga akosaka bato azalaka mobali na nalobi teke bobalana napesi yo nde sango kaka azaka mobali malamu ye lokola mama azaka conseil malamu aponeli mwasi aponi auti poto kaka ngani nga ndeke obisaka na libala temoko mama osalakaatiki ye esengo akomi na ye lipati azali mobali ya esengo yo okomema ngambo yo ngambo nini yango mama okeseni te na batata na bino bana boye likambo nini yango batata na bino mboka nyonso bakeleka kaka ngambo akowanga na likambo dudu ndenge nini ntango esengo azalaki ye esengo azalaki nani na ye mobali ya mwasi kotia kimia ya ndako te tozala na mutu na maladi tuna na hôpital ekomisi ya lipati soki boyo boyi no te lipati ndenge boyi wana eza problème commission osali bongo te mama yo totambola nanga nakomi drapeau nango sikoyo wana kasi papa no azolingaka okotaki masere te bino nyonso ka ndenge mokomokoka mpe na osoni ko makambo osalaka dudu wana malobi wana abebisi libala ya ese alfred
ye sanga ko tokuma ba madara ya na lobi bongo te mais ye papa yo na age no wana makambo so kendo yebisa papa na bino ati yo kama sepa loko mikolo na ndako provision za te yango ye papa na bino na sala yo ka pena no soni mama libati o makambo ndo ko yebisa papa na bino ba yebisa papa ka suka bo yebika papa na bino ninga sa sika mbongo na prometa ki na pesa esuka byo moni mo bobene loko ozola ya esengo yo mukona kubenga nuna ndako na hizo soko so avion soko za masoko na okay na vanda pa ya lipa epa lipa na na bi ko edite na na bi ko edite na vanda ka merci na no lipa ndio na yebe lo ni ya malongo zo sela so na ndako ta ba kiti edite ko ta ba kiti bando so ba mboka ba mando so ba kiti ba kiti tani tani Goma Bukavu Katanga oh là là mignon. Ça va. Nani, chef de poste. Mon commandant. Ah bon. Lobi na tikibino boza na posta. Bosundoli poste na yo na moninga na wana. Boke bino na ye kokanga bakombi pona bino oganisi kombi nde bilanga na bino mituka mosusu bino omonaka ya kokanga ezalaka te obeka kombi bavoiture baoperaka nango te si bavoiture wana ozomona mosusu mpe basalaka nango mabe koleka kombi oyo bino bomonela mokomanda likambo na kombi wana ezalaki tata moko ayaki na faux carte azali kolakisa kibali na lokuta oyo azali sota nde yango biso tokende kutala likambo na yango kokata yango mpona nini bozwa kombi ekoma biyenga kotambola nango mboka mobimba mpona nini te ezalaki nde esali pama moninga nanga monoki moto atambola bino bokanisaka infraction nyonso ezalaka ya kokamba bino bozoyeba mosala na polisi mpenza aosala te ntango mosusu okangi moto te me opesi ye conseil aoki yo akei eza nde mosala na biso te policier aza moto moko akokengela peuple na biloko na ye eza te kokende kokangakanga bakamion bomoni kotambola-tambola la police lokola asi afungoli masuwa na ye démarre mpona kosaisir mpona koteya mpona koprotege mpona koconseiller n'importe quoi na kati ya mboka tongi buso bapampamba wana te boye mokomanda kotisela ngai mama tosololaki na ya uto tosolola ne baza na mwana moko wana kotisa mwana wana autres. Commandant, bonjour. Ok. Bonjour, Mali. Bonjour, Kota Lokom, tu m'as appelé la bonne. Bon. C'est toi, Karine. Amandiko Benga, ça fait 2 ou 3 convocations se présentent à la pourquoi. Vous avez que Le bas de Kayote, le bas. Vous avez que belle. Vous avez que belle. Maman a le qui dit que ma côte, ceux qui côte na kimwenza kuna soki wapi pona yo lobi ke uzalaki ko ulobi nini yao mon commandant zalaki na kindele yo ko ba kamlo kuna mwana muke surendeki bakoti na yo na lobi yo lobaki akeye na bakoti yango kasi sika ekomi ya maladi yango nazo kama no na maladi na bakoti eloko nini penza toko kozoya ya solo wana bakoti yo tala nga yawo yo za mwana muke bima nde bima nano nazotuna oza na age 25 ans oza na nini classe nini donc oza na université oyebima be na malamu te bon soki l'état abengisi yo il faut se présenter ozaka même cadre lobi yo nde kosesa mboka te biro oyo omoni oyo bakonzi ebele bayaka basamba awa mpe bakota makala
loba na ngai bosembo toza biso na yo moto mosusu aza te. Je te pose la question, tu me réponds. Naboyi ke o boyi 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 nazotuna yo boyi mokolo fete ezalaki oyo bapoisonaki mama esengo ozalaki to ozalaki te? azalaki. nani aservaki bango? nga moto naservaki. nga na kama mwana oyo nazo comprendre yango te kare. Est-ce que moto aservaki masanga ezalaki na kati ya plateau te? Shaka hiyo nuko andimaki kwa sababu mtaserviki gana basene na loba vérité bon na zokosa nazo ba vérité hein. Mama mema libanda ukanga mele matadi tubi mama tubi mama. Ah. Bon, olobi yo moto aservaki bango ntango otie masanga oke na mwe epa na ye epa ya beau frère na yo molai nani atombolaki vere mpo apesa molai? yo. Nani amelisaki esengo? beau frère molai amelisi esengo. Avant amelisi esengo ye moko amelaki te. nani atiaki masanga na verre? kotia ndeni. Nani ntango ozwi masanga ezalaki na plateau te bavere apamba batie masanga avayo nani atiaki masanga na verre? ngai. bozalaki na nani? azalaki ngai. esika ozoservir ozalaki kaka yo moko? awa nazomona te nani karini soki ndenge chef de poste aza mwana moke molayi ya pamba papa molayi ya pamba mokomanda azalaki ye moko te fete ozalaki yo moko babolingo bango nyonso bazalaki wana bato ya mitema mabe. Mama okotoli wapi? na nzela kaka oyo te kasi. Ah mama okotoli wapi? mokomanda aza mwana moke. wapi mwana? yo oza mwana moke? yo oza mwana moke? lima nde mama lima to mafufa ko bino mokomanda bato na boye basala bango rebe basebi lokola basala so rebema militaire soki akoti lisusu yo nde kozala baproblème. abuzo de kolela eza na solution te loba na nga bosembo ntango yo otiaki mai otiaki nini ntango otiaki masanga plutôt otiaki nini na kati ya masanga? otiaki nanga eloko te. yo sikoyo mutu abota yo mama oyo azokota ye nde mutu abota yo? mais ozalaki kaka po bien na campus après okoli bovanda na ndako moko obala? bon loba na ngai kobanga te moto ako kobikisa yo obie moto ako kokangisa yo eza kaka ngai soki olobi na nga verité nakotika yo oki kobanga nga te toza biso mibale ale loba loba nina nayebi nanga eloko te. oyebi eloko te bongo ozolela kolela eza solution? nayebi nanga eloko te. oyebi eloko te nzela sikoyo nakolakisa oki oyebi eloko te. oyebi eloko te ndenge nini yo oki kopesa moto masanga moto akufi poison wana moto abeli to akwei si obomaki oyebi yango te eza infraction batindaki yo batindaki mama atindaki yo nini? nakende osalisa ya na misala okende oservir ye bongo ekomaki ya bapoison ndenge nini? nayebi na ngai te. bon ça va okoyeba siko de poste mokomanda nabino olobela nga verité oboyi basession na wana mama nono session bazosala makambo ozoyeba te.
siko zoka ndeni sina koma na mo de kan zo to kolemba pas vertige te vertige si tuketi kaka fati ozolemba nde mingi kaka kosana lalaka yo mingi maladi yaka kaka noki ndenge moke kaka ngola siko komi kovanda pale bosaki kaka bavertige wana nde ezalaki mapasi natie na bapipi te mutina angata mungu amukie voma biloko yango boye nazokoka suki kasi tosala ndenge munganga alobaki te bosokoso totie su mungwa na pipi wana alobaki batia pipi mpona estoma ndenge basalaki ifo oyalaka bongo ma moke bandeti moke soki bamoniki ekomi bien obandolia na yo mungu kotia yango soki otie susi ya mungu wana mona bandolia biloko malamu te okonda lisusu yango mamolika eloko ni baloki yo parce que ozokelo bakufa ozokufa okamati ozobeli olingo bakisa oza koloka te nalobi ya mamoyo yango yo likambo tokenda ndako na yeye alika mosusu te sengo telema tokenda ndako bampoisonne yo oye kozota awa naloki soko bimi na hôpital bayebisa yo oya na ndako pai nanga naza mpe na ndako naza mpe na kiti ya biso bato bapoisonne ye biso tokenda ndako na ye kaka mama na ye biso toapoisonne ye na likambo nini nalobi telema ozomona teke oza koexagere yo nde mama na ye nga mama na ye te namoni bino te nazomona yake esengo atelema te nazotuna kaka ye mama na esengo nga mama na esengo te esengo telema tokende opotaka molai te mabele opotaka ye te oyoki mwana ndako natikela kotikala kolia bomema naboyi te kiso bino mozosala po bomonaka esengo telema nalingi koyoka makambo telema opesaka kanda te telema tokende maa bomengo soki likambo bayebaka te sika ozokende kobala eza boye mbe nabalaki mongo na mbe opesaka mbongo libala esilaka nandimaki te yango mama naza bakabwana bana bazalaka place wana ezalaka kaka mabe ezalaka malamu te tika mama tika nayekotala mwana nga na meminga mais mama yo nasali nini okomi ane naye koluka mwana na ngai naye kotala babelaki mpe na hôpital bango bamani komela senga babeta bai bango papa mwana tobala ye na mbongo abibi na hôpital biso babokilo tozwi ye avant de pa na biso mabe nini tosali ndenge omoni ayetala ninga panzi babiloko mwana ne témoin mais tosali mama yango te eza violation ya domicile papa nga na viole lisusu lobata yo moko komanda ata yo moko ezalaka okoti na ndako ya bato oyo kobimisa mobulu sans autorisation na bango eza malamu te komanda ta yo mais yango nde babengi violation ya domicile nga mutu na bandi bango te bongo nakoki kotala mwana na ngai te mokomanda bakwakilekendeke mopanzi te mbele pesi likambo ya maboko ya leta zela leta mama oyo ata ndele tokoyoko na sango yo mama oyo ozangi ndeke te kama namona moto ya ndenge oyo te likambo outi kosala na miso mona mpo ozowanga nango oza nani o je suis l'oblige ezala kalme benga wana utotuna aza mama nanga akende nanu te est ce que bokotikela nga place tosolola biso na ye papa bokoki kosolola likambo mpe eza te bolokutana mosala tala ye mamango atikala osundela kitambala na ye moto tobeti ye atikala osundela kitambala na ndako kapesa ye mwana naye kobombela ye eye kokoma lisusu totia yango bakisi biso bato bakisi soki ndenge nini tokutanaka na banganga nayebi te tobana biso banga tokutami ndakanganga toyebi yango soki oza na posa ya mai to eloko benyi ngai papa vanda vanda bosolola yo opesa mai balebe toya koboka ngo nzambe na batieli nga poison oyebi yango ki batieli yo poison noki balobi ya batieli nga poison wana okika nde mama azoloba eza ya solo yango nde omoni na ye mpo nayeba soki elekaki ndenge nini boni nzoto tutefomu nango mwa bien opeji bongo nango atieli nga poison bon est-ce que okoki koexplike ngai ndenge fete mokolo kwela madame en tout cas mama banda akendeki na baye kotanga napema na wana moke oui entrez bonjour
papa. Bonjour. Maman, tu es azate. Abima itongo metiti kona komite. Bino mafanda na ndenge na ndako. Nini? Tovanda na maman. Alors, vous avez fait le col pour le voir. Moi, je vais aller pour le voir. Maman. Même quand il y avait Doudou. C'est qui ça finalement, ce Doudou là, va le faire, tout ça là? Mais c'est ma camarade à maman. Il est Doudou. Qu'est-ce qu'il vient de faire ici? Bah, quand la maman, il y a Essengo. Le frère de Jabatso ailleurs. Bonjour. 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 Moi, je suis pendant une minute. Maman, Foula. Pépé. Et tu sais qu'on a passé le transport. Quoi, c'est le transport? Bon, Tony, Doudou, on va y aller. Ma camarade à maman. Qu'est-ce que vous faites? Il y a un abîme. Et c'est ma bimine à l'hôpital. Au lieu de y aller, au lieu natali bango mibale na moni wa kosimba kati na mama neki na ye na ye hana ina moni wa ko beta ngala na kati na bango te mama yo betaka na betaka na kimi saka pe eh foko la kisaka bango basali mabe ngao wana nakani kaka bolingo to kuta ngata na nzela asaka mbitsa na kuta ngata na nzela na ko kimi seki sasa ndenge na kimi saka libero na kimi saka elemba te yena kimi sesi ko kisasa bon de toute façon tout ça ça ne m'intéresse pas hein ce que moi là ya c'est qui Doudou ici dans cette maison? Alfred, c'est quoi? Mais Minerval, c'est quoi? Alfred, c'est qui? Et alors, il faut imposer ça. Si tu as gâté déjà la vie à ma fille, il y a Essengo, je suis informé déjà. Enfant. Non, mais c'est ça. Ah, je n'ai pas besoin d'argent, mais je voulais savoir que moi, on a balle, c'est tout. Tiens. Moi, la salle de jeunes, moi, Fred, commission. De la même façon, c'est une commission. C'est la dernière fois d'ailleurs que je ça et toi tu commences à faire des histoires incompatibles dans la vie. Bon, viens, on part. Mais si les cartes, là, d'abord à fondre la justice, les comme on a habité, et puis à la carte d'Ac on a menacé en tout cas, vraiment, je ne suis pas d'accord sur ça. Je ne sais pas si qu'est-ce que vous allez dire sur ces dossiers. Il faut être responsable. Comme Bokilo Nayo Aya a occupé sa ordre, ce n'est pas elle qui doit gérer ici, c'est tout.
makonga azokamokele ya mona ngo mabe yo bale mona ngo siko makamara bo me ça les mabe so mais ça c'est ndingo ndenge bo mesana bon soki azo se permettre de faire n'importe quoi c'est ça dit kaka popo na zolo na yo mwa mbala zala ka bongo te ngai no kutu naza kozela kaka na yebisa yo ke ngai na kotika ina makambo na inga na ke parce que ngana ko supporter yanga mulimi ko supporter eloko soki eza mabe fo bato nyonso bakondane yango acte ya mama obenga sali eza mabe oui entrez oui bonjour bonjour papa bonjour bonjour prenez place hein? Excusez papa Moko, c'est papa Kodi, hein? Papa est collaboratrice Nangali Pati, et puis c'est le papa de ma femme, SM. Ah bon? Enchanté. Non, ma camarade, c'est nous quoi, na maman. Ah. On a pensé que tout le temps na commune. Ah, c'est bien, c'est bien. Bon, mais tant que à l'hôpital, la maison, on nous apprendrait que ça bimi, ailleurs, ouais, on est au retard à l'état de santé à moi, non? Parce qu'une dernière, bon, ça fait 20 ans dans un amour raté, donc il y a des circonstances beaucoup compliquées. Eh, papa, t'as dit on a cassé. Maman n'a pas qui a bon, elle a ça là-bas des ordres, mon co, t'as tout cas d'anda qu'on n'est pas donc biloko moko ezalaka te heureusement ke yo moko oza wana malamu obongisa mpe makambo mosusu parce que basituation oyo tozovivra eza yango te mpe bakoko koyebisa yo te malamu biso bamosusu mpe bato tomonaka toyebisaka yo mpe c'est pourquoi d'ailleurs moi nasali effort wana auti kosala susu badésordre ao eza te viens ma fille la sœur est mise en état ça va Vandata. Viens te mettre ici, ma chérie. Je sais que ça longtemps, tu n'as pas une idée sur moi. Mais ça quand même. Hein? Ça va? Santé. Ça va maintenant? Hein? Vous aurez bien été. C'est on reste là, nous sommes en famille. Papa est là. Papa est là. Tu sais que Taman ne t'a jamais dit que je suis encore vivant. Maman a eu sa route et papa c'est là. Et que ça fait longtemps qu'il n'a pas tout. 20 à l'extérieur, il y a tout. Ouais, mais elle était encore très petite, quoi. Évidemment, j'écrivais, comme Mikana, pour le moment, mais c'est une femme compliquée. Je n'ai même pas parlé d'elle ici. Oyo, c'est ta petite sœur. Qui partit. Est-ce que maman a eu ça comme on a eu? Au moins, comme on a eu? Moi, je comprends de l'eau. Non, attends, je vais tout comprendre. Papa, je vais tout expliquer. Si vous voyez ma femme dans l'état, elle fait toujours allusion qu'elle est partie telle qu'elle est là. Elle est, je ne sais, en fait, elle est partie, elle est bandanaye. Elle est rival naye. Depuis qu'elle est au bureau, un jour, après qu'elle a travaillé, elle est partie. Bon, ça là, drame au pied. En fait, il a bien, moi, je sens déjà qu'à un moment même, la personne qui est c'est ça. Et on se demande si elle est en train de sentir comme ça. Et comme Aïba qui était, il n'y a pas d'Aïba qui était. Parce qu'il y a Zolo Bakaza, papa d'ailleurs. Mais le moment où expliquer. Ngai papa nangai atikanga bana azara mwa muke place akinda na yebiti. Bon atikanga mwa muke na zara ndeko moi c'était grand bouli papa. Bon, il y aura ce quoi hein. Si moi je suis venu, ils apprennent que papa nous a zali et c'est moi papa. Comme on est. On a bien comme et alors, c'est moi. Elle c'est l'hypatie Kwedi. Papa, attaque nani bala point de beauté o ya za nanga pe nzolo. Na fait pas la table en moto imo ko kana no yo somba ta to bala biki. Ah, tu as de bons souvenirs. Moi ça la donc maintenant, on l'a expliqué Kazamba Nanayo, c'est ta petite sœur. Tant qu'il y a un sala, il va n'éviter bien sûr. Puis c'est là qu'on m'a pas vraiment venu. Et puis ça rentre il y a quoi Mikanda? Tu jusqu'au second bal, il n'a évité qu'au bal. Et j'ai là eu beaucoup dans une situation beaucoup compliquée.
Bon, je sais que ça va. Maman a bien moko mutu alobi on la commune kuna ndenge mutu confirmer biso que papa na bino ye tongena kokutana kuna biso nyonso comme bato batémoin na kaka c'est ça nde lelo tokomi ye alobi ke papa ya mwana nanga ye donc na nsima ya kokoya na yo wana nde makambo nyonso ye kobima oyo nyonso esalamaki liboso wana ezalaki ta mosusu oyebaki te mais maintenant yebaki papa na oye yo ndeko na yo ye wana. Je voulais un peu reculer. Les jours de la dot, vous n'étiez pas là. Non, je vous dis que ça fait 20 ans. Elle a raté, elle était encore petite. C'est le papa que j'ai vu. Le type à qui tu as remis la dot, ce n'est pas... Non, ce n'est pas M. Kodi, c'est pas papa Kodi. Alors les enfants, c'est ta soeur, c'est ta grande soeur. C'est pas votre faute, nous avons venu dans la base. Bon, ça va. Calmez-vous mes enfants, calmez-vous. Hein? Ce sont des circonstances drôles, mais ça va s'arranger. Hein? Bon, écoutez, Banoko, grande soeur Toa Bokilo, Monsieur Molaï, Nanaye Awa, Nazaki Absanambouk. Je voudrais mettre la pendule à l'heure. Je prends les choses en main. Gaïmoko. Contre-temps, tout ça là, terminé. Cette femme-là est irresponsable. Je prends mes responsabilités. Ce qui, problème, il y a accusation, il y a empoisonnement. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes responsable de tout. Si vous êtes responsable, alors moi, partir en tranquillité, parce que tentative d'empoisonner moi, c'est un grand problème. Mais alors, il faut la vivre à l'hôpital. Ceux qui vont ramener là, s'il y a quelque chose, si moi-même je peux prendre ma fille en charge et qu'on va dépendre de la son premier mes amis. Comme ça, qu'on va dépendre de la été. Je pas dans beaucoup, la prendre en charge, tout le temps, c'est le cas et puis te remettre en la place de bien. Voilà ma Papa, je crois que au lobby Mingi t'aime au lobby très bien. Bana Oui Babala ni Bangoui Bali, il n'y avait aucun responsable, aucun nom. C'est grave ça. Moi je ne connais même pas que Yozala Bako. Yemouka Yébité, d'autres appellent ce qu'il y a Yébité. Il était surpris à comment on a eu que Zali Tata Yasengo. Moi ça m'a surpris. Est-ce que vous savez ce qu'elle a dit à Yasengo, Tata Kima et tout ça, pendant que je suis vivant? Ils écrivaient des lettres dans mon âme. Cette femme doit avoir les diables au corps. Maman a mis à Zaka. Luka kaka mbongo isengasengela tango nyonso okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ilekalekaleka ya pamba ilalelela ezangi tina okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bwazali na makolo mine alandaka nzela se moko kasi yo makolo mibale kaka
olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola pulapula matete yolo gaba masina lipopo mpe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosukisa